ensemble. Que Dieu vous bénisse. Et les lots, dans la 15e jour, na biso ya mabondeli. Pendant tozo prier l'homme kunanga et tozo prier tozaki na mabondeli chose itona na butu ya lelo tozalaki visiter par l'esprit de Dieu a pesaki biso des messages pour na communiquer na bande na biso baza na Europe bande ko message za pour na yo ndeko za États-Unis na Canada na France na Londres partout bisi kozola na biso message za pour na yo bande ko baza li bande ya Congo to pe na kati ya mboka na biso ya bapaya to pe na mboka ya Europe bien aimé message za uniquement pour na tina na bana bien aimé tango tozo prier na lalaki na tango na lali et nazomona bazotalisanga na moni okola ba cimetière to pe ba tombo na moni okola ba cimetière to pe ba tombo na kati na ba tombo to pe ba cimetière na yaki komona na tous les carrefours bisika bana bazalaka na monaki na ba centre ya bana na monaki na bakati ya ba G ya bana na monaki na kati ya ba maison de G ya bana na monaki na ba école na monaki bisika ebele na ye komona na moni na kati lokola tombo ezalaki lokola tombo na zomona na vision na moni lokola cimetière mais les choses étonnantes na moni mutu moko na moni esprit moko kobima esprit wana azalaki na forme ya squelette na monaki esprit kobima na kati ya batombo wana au moment esprit abandaki kobima azalaki na forme ya squelette et na maboko na ye azalaki na bamai moko pe azalaki na biloko omonaka basango baspejaka na kati ya baceremonie o bango basalaka ya soki mutu akufi et o basalaka soki mutu akufi na monaki na maboko na ye azalaki na eloko wana oyo basango basalaka baceremonie o baspejaka et azalaki na bassin moko ya munene na maboko na ye ezalaki rempli na mai et azalaki rempli na mai et nazomona squelette wana na azotambola na kati ya ba carrefour azotambola na ba milliers o bana bazalaka na ba école azotambola na ba bisika bana basakanaka na ba salle de jeu azotambola na ba rendez-vous bisika bana bazalaka na bisika bana bajuaka ba football nazo interpeller yo papa mama oyo oza komema mwana na yo na kati na école aye kola football tope na ba salle de jeu tope mwana azotanga bisika o bana bazalaka nazoye biso bien-aimé eza message ya sengote et na moni ye aza ko spege mai wana aza ko bwaka na ba carrefour wana et bana mai wana eza ko zwa bana et au moment eza ko zwa bana na ye komona tango ezwi bana et bana oyo bazalaki sous protection ya Nzambe te bana oyo bapaka baza na kati ya faiblesse ya ba prière na monaki mabe kokota likolo ya bana précisément na mois ya décembre je précise bien na kati ya mois ya décembre mois oyo ya décembre to koti oyo bien aimé eza mois ya distraction te na ba parents nyonso pour na fin de l'année na monaki mabe à partir ya mois ya décembre pe janvier 2023 na moni mabe makasi likolo na bana na moni bana kobela makasi na moni e na sima bana kokoya ba maladi wana na monaki kobwaka ba mai wana kozwa bana et après tango mai wana ezwi bana na moni bana kobela ba forte fièvre bana kobela ba rougeole épidémie moko ya mabe ezoya uniquement pour na tina na bana épidémie ya mabe ezoya uniquement pour na tina na bana et voilà molimo na Nzambe ayebisaki nga lokola sentinelle lokola le prophète de l'éternel na yebisa na bana na Nzambe nyonso oyo bazolanda biso eza moment ya distraction te eza moment ya kolamuka na prière oyebi mama aza lokola Nzambe. Shalom, 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 peuple de Dieu, partout, bisika bozo landa biso, na Londres, na États-Unis, na France, na Canada, na Afrique, partout, bisika bozo landa biso, et bien-aimé, Kanzamba Pambola Bino, c'est votre humble serviteur, le prophète Jérémie Bonyanga. Et bien-aimé, nalingi, avant toute chose, to samble longo na bino. Mutakatifu, Mungu aidi na bala, tutenda na kombe ya baba mutakatifu. Katika jina la Yesu Kristo unafukuza manevre yote ya shetani pambola mutu nyonso akolanda mission oyo pambola bandeko nyonso oyo balandaka biso ba mama pe ba papa frères et sœurs bazala béni loboko no eza na kati mission au début à la fin na mutu akolanda biso na kombo na Yesu Kristo amen. Et bien aimé tolobaka tango nyonso soki toleki liboso na bino eza pamba te c'est-à-dire eza na message o Nzambe apesi biso messager sans message c'est un faux messager
Et bien aimé tozalaki na kati ya mabondeli soki bomoni toye eza na eloko oyo nzambe ataka na basali na ye po ete bacommuniquer. Et j'ai toujours dit que les hommes de Dieu baza ba sentinelle basali na nzambe baza pont oyo eza korelie nzambe na libota na ye. Et bien aimé, tous en mabondeli ou tous préparé à fin de l'année. Oyebi suka ya mbula nyonso tu eza na makambo ekomelaka batu. Eza na makambo oyo esengeli biso tozala fermer na kati ya prière. Bien aimé, oyebi suka ya mbula nyonso eza na ba réalité. Et nalingi na yebisa yo papa mama, yo mutozo luka nzambe, yo mutozo continuer ko luka nzambe, continuer la ko luka nzambe parce que tous en moment moko eza fort. Eza moment ya kolala te bien aimé, et oyebi ete suka ya mbula nyonso eza na ba réalité spirituelle physique ou esalemaka et ça na ba réalité spirituelle to physique ou esalemaka. Voilà la raison pour laquelle yo en tant que mwana na nzambo zola na mongongo ya prophète Jérémie kozala jamais na kati ya distraction. Personne amema yo na kati ya distraction. Soyez toujours dans les pieds de Jésus. Zala toujours na kati ya mabondeli, zala toujours na kati ya écoute ya nzambe parce que ba fin de l'année eza na ba réalité ebele ou esalemaka. Eza na ba surprise agréable diabolique ou esalemaka na kati na mokili. Et voilà esengeli yo kozala toujours na kati ya écoute ya ye moko en fait que okota na ben ya nzambe koyoka orientation prophétique et topé orientation ya nzambe. Et c'est ça le moment eza moment ya distraction tes frères et sœurs. Eza moment o toza na moment moko fort. Eza na moment moko o toza na moment ya tribulation. Toza na moment ya ba tribulation ya makasi. Eza na moment moko ete o ya nzambe koki jamais kozala na kati na distraction. Mituka mapango mbongo ma feti ekoleka mais oza important bien aimé kozala connecté na kati ya volonté to pe na ben ya molimo mosantu. Merci nzamba pambola bino bisika bozolanda biso message na biso ya tango ya lelo bien aimé to pe na ngonga oyo zolandela biso tozana deux messages moko ya makasi oyo biso tozui na kati ya mabondeli oyo tozo préparer ya fin de l'année. Et bien aimé tozalaki na kati ya mabondeli pe tozo continuer mabondeli au moment tozo prier lelo eza 15e jour na biso ya mabondeli et toza na marathon de prière au tozo kota titezo memabiso le 31 décembre. Que Dieu vous bénisse. Et lelo toza na 15e jour na biso ya mabondeli pendant tozo prier lo baba ndeko nanga et tozo prier tozaki na mabondeli chose tona na butu ya lelo tozalaki visiter par l'esprit de Dieu a pesaki biso des messages pour na communiquer na bandeko na biso baza na Europe bandeko message za pour na yo ndeko za na États-Unis na Canada na France na Londres partout bisi kozola na biso message za pour na yo bandeko baza libanda ya Congo to pe na kati ya mboka na biso ya bapaya to pe na mboka ya Europe bien aimé message za uniquement pour na tina na bana bien aimé tango tozo prier na lalaki na tango na lali et nazomona bazotalisanga na moni okola ba cimetière to pe batombo na moni lokola ba cimetière to pe batombo na kati na batombo to pe ba cimetière na yaki komona na tous les carrefours bisika bana bazalaka namonaki na ba centre ya bana namonaki na bakati ya ba G ya bana namonaki na kati ya ba maison de G ya bana namonaki na ba école namonaki bisika ebele na ye komona namoni na kati lokola tombo ezalaki lokola tombo nazomona na vision namoni lokola cimetière mais les choses étonnantes namoni mutu moko namoni esprit moko kobima esprit wana azalaki na forme ya squelette namonaki esprit kobima na kati ya batombo wana au moment esprit abandaki kobima azalaki na forme ya squelette et na maboko na ye azalaki na bamai moko pe azalaki na biloko omonaka basango baspejaka na kati ya baceremonie o bango basalaka ya soki mutu akufi et o basalaka soki mutu akufi namonaki na maboko na ye azalaki na eloko wana oyo basango basalaka baceremonie o baspejaka et azalaki na bassin moko ya munene na maboko na ye ezalaki rempli na mai et azalaki rempli na mai et nazomona squelette wana na azotambola na kati ya ba carrefour azotambola na ba milliers oyo bana bazalaka na ba école azotambola na ba bisika bana basakanaka na ba salle de jeu azotambola na ba rendez-vous bisika bana bazalaka na bisika bana bajouaka ba football nazo interpeller yo papa mama oyo oza komema mwana na yo na kati na école ayekola football to pe na ba salle de jeu to pe mwana azotanga bisika oyo bana bazalaka
nazoye biso bien-aimé eza message ya sengote e namoni ye aza kospege mai wana aza kobwaka na bacarrefour wana e bana mai wana eza kozwa bana e au moment eza kozwa bana na ye komona ntango ezwi bana e bana oyo bazalaki sous protection ya nzambe te bana oyo bapara baza na kati ya faiblesité ya bapriere namonaki mabe kokota likolo ya bana précisément na mois ya décembre. Je précise bien na kati ya mois ya décembre. Mois o ya décembre to koti oyo bien-aimé eza mois ya distraction tina ba parents nyonso pour na fin de l'année. Na monaki mabe à partir ya mois ya décembre pe janvier 2023. Na moni mabe makasi likolo na bana. Na moni bana kobela makasi na moni e na sima bana kokoya ba maladi wana na monaki kobwaka ba mai wana kozwa bana. Et après tango mai wana ezwi bana na moni bana kobela ba forte fièvre bana kobela ba rougeole épidémie moko ya mabe ezoya uniquement pona tina na bana épidémie ya mabe ezoya uniquement pona tina na bana et voilà molimo na nzambe ayebisaki nga lokola sentinelle lokola le prophète de l'éternel na yebisa na bana na nzambe nyonso oyo bazolanda biso eza moment ya distraction te eza moment ya kolamuka na prière oyebi mama aza lokola nzambe ya se na kati na mokili oyo bible lobi femme sage bâtit sa maison nazoloba na yo na yumona na nzambe un parent oyebi bana baza lipamboli mpona baboti la bible dit les enfants sont des bénédictions pour leurs parents oyebi tango yo kokoma mukolo papa mama bisiko zolanda prophète Jérémie au moment yo kokoma mukolo yeba ete mwana nde muta kosunga yo mwana aza ete bi oyo nzete ya lobi oyo biso ba parents tokoyekamela oyebi soki moye komi makasi mutu nyonso tu na ba village komona muta kokima na se ya nzete pona kobatama e nazoyebisa na para moko mwana aza nzete ya lobi oyo biso ba parents tokoki kobatama na mikolo ezako ya yango na lingina biso kozwa message na légèreté te koloba tete ba prophète ba message na koloba appelez l'homme de Dieu pour ete tokota mabondeli pona tina na bana na yo nazoloba na chaque famille oyo kolanda mosali na nzambe bisika nyonso kolanda biso eza moment ya distraction te eza moment oyo esengeli yo kokota mabondeli mpona ntina na bana parce que tomoni mabe na mikolo eza koya toboyi na mikolo eza koya oloba nzambe atikinga nzambe atikaka bato te bato nde batikaka nzambe po ete ntango nzambe alobaka eza na bato oyo batosaka te nalingi nayebiso mama yozo yoka mongongo ya mosali ya nzambe papa eza moment oyo koki kola na pongi te appelez l'homme de Dieu pour na kosala prière ya protection pour na chaque famille tolobi précisément mois ya janvier pe tomoni février na neza koya mabe ezoya makasi tomoni bana kobela ba rougeole ba forte fièvre épidémie ya mabe kouta eza na volonté ya nzambe te kouta na monde ya molili pona koluka ba sacrifice ya bana mama en tant que yoza lokola sentinelle oyebi les enfants sont des bénédictions pour leurs parents nazolo bana parents nyonso oza lokola sentinelle eza pamba te nzambe apesaki yo mwana wana oyebi te avenir na elobi ekozala ndenge nini nazolo bana yo papa nyonso tozolanda biso atozobokola mwana ya ndekono na kati ya ndako atozobokola mwana ya kamaradi na kati ya ndako mais lokola aza sous tutelle epai na yo eza moment ya konéglige makambo te eza moment ya kopele l'homme de Dieu mpona kozwa orientation ndenge molimo esengi tokota mabondeli mpona tina na bana na bazi bozoka makelele eza na bandeko bazosambela tokota mabondeli mpona bana que Dieu te bénisse yo mutolandi biso bisika nyonso kolanda biso eza moment ya distraction te kolekisa makambo yo pamba te biso tomoni tokangi motema te to ekoyebisa yo un homme averti a vaudé oyo koya lobi kuna oyebi te oyo koya sima lobi oyebi te o monda molili ezokana mpona bana na yo mpona libota na oyebi te oyebi na suka ya mbula eza na basacrifice epesamaka basacrifice wana ezaka basacrifice humaine chaque condition chaque tribu chaque environnement na ba école bazalaka posa ba sacrifice na kata ba jeune bazalaka posa sacrifice mama moko tiko benga nga zo bisanga lobi prophète na comprendre te mwana kende ko beta bale mwana kota na école de foot et camarade na ye kaka bale bazobeta tala genou ya mwana ekomi munene aujourd'hui l'enfant azana kata ndako mwana bukani biloko moko spirituel na yebisie eza biloko moko spirituel au moment to kota ki mabonde na mama likolo ya mwana lelo tozoloba ekomi kozonga normal yango na zo biso mama ba phénomène muso zomona
eza ya nzambe. Tozomona mwana azolota na butu, mwana azolala pongi te, mwana azolobaka na butu, ozomona mwana azosutukaka na butu, ozomona mwana azobangaka, mwana azolelaka pamba pamba. Mama, toyebi te oyo monda molili esi esemi, toyebi te oyo monda molili esi etelemi. Voilà l'homme de Dieu lokola sentinelle asi amoni aye koyebisa na bapara nyonso to eza moment ya distraction te, koloba te te tomesana koyoka maloba ya nzambe. Non, cette fois-ci nous sommes là pour t'orienter dans la bénédiction et dans la bain des choses de l'éternel. Et appelez-nous au kozala orienté. Merci Zamba Pambola yo butolandi biso na livina sambela pona bino. Yango tolobi benga biso kozala orienté. Voici notre numéro. Soko bengi biso au kozwa prophète Yemoko, benga biso na plus 243 85 38 75 359. Tolobi plus 243 85 38 75 359. Encore pour une fois, plus 243 85 38 75 359. Wana numéro na biso soko bengi okozwa directement l'homme de Dieu pe okozala orienté. Oyebi esengeli mutazalaka orienté na vina yo nyonso koki kosala esengeli ozala orienté. Nyonso koki kosala pour l'avenir ya bana mama esengeli kotunaka volonté ya suprême ya Saint-Esprit. Makambo nyonso ozo sala bien-aimé tunaka volonté ya Molimo Mosantu. To boy na mikolo koki kokomela yo lo banzamba tikanzapa tikaka batote. Est-ce que na début ya makambo na yo tu avais consulté Dieu? Peut-être to l'équipe on a copié son message ya kati ya bana mbozana likambo moko ezo déranger yo, likambo moko za ko soucier oké pa bangango luki basala nzambe, tu n'as pas eu la solution. Peut-être pozo numéro ya prophète mbozo ka kilo pona kobenga. Appelez l'homme de Dieu to ko orienter yo, to ko mema yo na dimension ya prière, to ko pesa yo makambo ya prière pe ekoza la bénédiction pona tena na yo. Voilà la raison pour laquelle je voulais prier pour tout le monde au alandibiso. Na kombo na Yesu Kristo Mungu aidina bala, je prie et je déclare na mutu nyonso alandibiso na kombo na Yesu Kristo oyaza ko bela lo biko kota na santé na yo, lo biko kota na vie na yo, miracle salement za ko bela yamba lo biko na ko reso les miracles au nom puissant de Jésus. Bika na kombo na Yesu. Saint-Esprit asimba yo mutoza na ba problème. Makambo wana ozo solution au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Mungu aidina bana. Merci sa benedina bana. Pona ko pambola mutu nyonso la ndibiso. Na kombo na Yesu Kristo nde tolobi amen. Nzamba pambola bino tokutani soki Yesu Kristo azongi nanu te. Nzambe apambola bino. Bye bye.